bakanga chauffeur à Chebea bakitisa ye na cave tellement que chauffeur ango bazaki costro bas policier na biso bakoka kité babanda ko bende ya kobenda na kobenda wana kobenda ba ko bete masasi bakunda ye wapi bon kokunda place bakunda ki ye wana na ko bomba te bapesa ke bambwa na biso na sima bambwa baliaki voilà biki mon major place azali comment on est bon major ngoy na biki major place aza aolandanga ngaza masuwa na ye ye mutu alingaki nga lelo naza na détachement kuna na kije place azali azolanda ngai na caméra na biso ya surveillance tozala na kije moko ezali na bureau inspecteur général moko ezali toujours na couloir makambo elekaki major abenganga ayebisaka nga ndenge baboma Chebea na bureau Chebea azalaki étouffé na bachassa viva na bureau chassa noir mutabomaka ye ezalaki major Christian nazala même en contact na major Christian tosolola aza vi wapi siko major Christian major Christian na Gabon akima pe akima aza na Gabon. Expliquez moi détail na ngondenge lekaki RCB a commis après il est temps comme à 16h ba étouffé na ba sacha viva ndenge nini bon détail ndé ba étouffaki na ba sacha viva na bureau par la police azali chauffeur à service spéciaux ya policier kombo na yebi to yebeka na ba code ni to benganaka na code ni zaki boa OK oya kumbaki siko mutuka ya Chebea nani akumbaki yango ntakumbaka ngo chauffeur au boa azalaki chauffeur à service spéciaux na ba jeep ya service national spéciaux oya kin mazière. OK ça va alors événement wana tango s'est passé yo yebaki yango ndenge nini parce que yo batinda ko kendo bana et alors makambo koma na tambola ki ndenge na matoyi na yo ti général ti ba ko étouffer moto ko pesa seulement ba secret Mickey là-dessus. Ba secret zande ngala komaki place na ndenge nini inspecteur général abenganga na canal ya Motorola ya biso ya la police ngala zaki déjà na zongi na kina ndaku na ngai général abenginga aibi asilale crime kota mitengi lieutenant oyo azalaki na suicide na mitenda ayebinga très bien sur Hollande même image ayebinga très bien lieutenant wana bon kombo na yebite aza lieutenant la détaché na suicide ya commandant chef à place à suicide wana ye mutula na komaki tour à liboso tokutaki eloko moko te na yebisi na pona na baisse inspecteur général na yebisi ke inspecteur général abengaki biso to ya place oyo so crime eza place oyo ayesi so te eloko moko eza signalé awa te eloko moko eza signalé awa te tubaluki tozongi la tokomi na triangle na misu na nga moko na kutani na deux jeep na biso ya police ezo sala Scott ba jeep ya service spécial ezo sala Scott ba soda wa yebi mo ya Scott eza voiture moko eza wana na katikati jeep la police efongola nzela liboso mususu eza na sima bazo sala Scott na yebi ke Scott bando ko sala ou bien pour la monnaie jeep voiture Chebea bando tambola on a kije moi je pensais que ba ke ko sala renseignement na makambo oyo ba Chebea yaki na on a kije pour la massacre ya Mwanansi ya Budia Congo oui ça amène à Bakongo moi je pensais que ba ko sala inspecteur nani na sur le terrain na ndela ba Congo là to kuta to pesa ba minda na grande surprise na monaki boa na volant ya Chebea. OK, je crois bien que Dekonangai alors toza toujours touchez moi parenthèse na kaya Chebea yo zala pembeni ya général Numbi bato boni oyo viva vous allez témoin à peu près combien de personnes oyo mona général Numbi a boma bon on a vivra na ebi na major Christian premier jour on a la kuta na major Christian on a ça appelé connaissance na major Christian na vanda na ndako qui vers 20h30 et jour nanga musa et jour nanga repos chauffeur il y a major Christian azaki suspendu mbala moko na j'ai à peine par téléphone inspecteur général ayebisinga ke nazo bimana ba major Christian to ça l'opération moko boy je savais pas opération za pona nini azan chef nanga bon biso musa na soza ko sécurité toujours ba autre
ndakisi kweya ki pa mokonzi totusi na bimaki bayo tiki nanga jupe verte na super lemba ponga no vana na kamubutu bon ancien kamubutu pe koma kankabila na kamubutu vers super lemba na osa relève na chauffeur wana ya jupe ya Kim Mazière ya service spéciaux au major Christian banda ko détailler na bataillon Simba to sala ki ni place wana to na ji volant to kei na ki oza basoda mo côté aéroport basoda na zwa ki balata ki bateni à la police balata ki bateni na so ya la police mais soyez lo bango banda koloba kande ko bayebi to benga ngo virus ande ko na bambila ba Holanda ba police ba Holanda nga bayebi to benga ngo virus tellement nga na za 42 bango za ba 43 courir les cas qui bien té courant et les cas qui bien té to commis sur le terrain les qui na Jamaïque quartier Jamaïque à côté qui tambo cimetière wana entrée ka ya général Tango Fort to connais le pont moko boye nga telema na balabala na mutuka na yoka ba masase betaki o nga na mona na misu ndenge major Christian abeta mama mo masasi là sous bande kwa mama ba kolanda basitaka crime ou ba criminel ngai na quartier nini beaucoup ce soit ta adresse bon nga za mona lemba na yebi penda ba quartier wa kota Jamaïque kuna te na yebi ba quartier wana penda te na yebi ka entrer to kota ka po na yebi lupangu ya Tango Fort entrer to kota ke za entrer ya Tango Fort hors du crime contre Tchébéa le soi-disant général Numbi a tué beaucoup alors des gens. Oui, nous continuons toujours la même tranche avec le frère. Oui, bien aimé, Yebisa Biso Sikoto, comment petit à petit Nasuka na makambu nyonso oyo général Numbi Asala yango en complicité na banani lisusu non seulement ba subalterne total la pe ba collègues généraux total la pe ba politiciens nini oya sala na bango travailler na bango collaboration ya ko boma bato mon papa o ngana ko kikoloba musana biso ya armée eza toujours tous qui taraba autre Numbi akoki ko sala likambuté sans ordre et outil likolo po do John Numbi basinga kai na CPI la convocation ya kibiso sur la police to yebi inspecteur général a d'ailleurs pourvu à kene na CPI a se présenter nana boya biloko wana ya chef d'état on s'est retrouvé dans tamaki de bakanga kibiso to comme devant justice congolais na yebi que mutapesa ka accès à liberté provisoire na biso ils a procureur général de la République wana d'ailleurs qui Gilles Maswa yo pe bakanga kio bakanga ngai Masa nanga mo ba condamné à mort. Azapi agi dans le Rolanga. Alors c'est quoi chauffeur ya Tchébéa ya kufaki ndenge pe nani abomaki? Bon chauffeur a Tchébéa ndenga kufeli. Pour chauffeur Tchébéa zana kata mutuka. Na libanda ya kije major na biso service ya sécurité ya kije mobimba acha caméra libanda. Wana mutatika la oyeba te kacha caméra même inspecteur général a évité même si la police tout ça la rana to yeba raté. So tellement qu'il y a qui vieux autour ce que l'année bien tant à mon que loko wana po ebinga tambola na mokonzi abenga kinga asignala kinga tantôt na moi cascade nga route na mokonzi tango la msusu a partir à wana akoyi ba kinga oka par cascade na route na mokonzi asignala kinga c'est là que nini asignala kinga ke ba policier oya biso wazangi na kije o ba protocole ya police ba yambara batu so il na poste ba des postes oui na carte de l'état représenté bazaki na ba pesa ki bango ba instruction ba kanga chauffeur a Tchébéa ba kitisa na cave tellement que chauffeur ango bazaki costro ba policier na biso ba koka kité ba banda ko bende ya ko benda na ko benda wana ko benda ba ko bete masasi ba kunda yobe bon ko kunda place ba kunda ki wana na ko bomba te pesa ke bambwa na biso na sima bambwa baliaki voilà encore une autre révélation. Le chauffeur de Tchébéa a été mangé par les chiens. Je ne sais pas si les mots existent en français.
alors moto baliaki ye epai ya bambwa alors bato ti lelo balukaka corps ya chauffeur ya Chebeya aliamaki epai ya bambwa. On continue toujours simana yango. Bon simana yango l'air major ba ayo sinalinga ngoi ngaka yebisinga et après il pas d'aller poursuivre baluka ba bomai major Christian yebi pas d'aller proche ba d'aller pire massa ya Christian major Christian yebi aiki ko signaler mutu nae bakimai ba omi balé bakimai na nani bakimai ba omba na Christian ngoi na Christian là vient na sonana bango bien vie azana Gabon. Ok, merci beaucoup. Alors ndeko bakanga chauffeur à Chebeya bakitisa na cave tellement que chauffeur ango pas ki costro parce que policier na biso bakoka kité babanda ko bende ya ko benda na ko benda wana ko benda ba ko bete masasi bakunda yewabe. Bon kokunda place bakunda kiye wana na ko bomba te bapesa ke bambwa na biso na sima bambwa baliaki voilà bakanga chauffeur à Chebeya bakitisa na cave tellement que chauffeur ango pas ki costro parce que policier na biso bakoka kité babanda ko bende ya ko benda na ko benda wana ko benda ba ko bete masasi bakunda yewabe. Bon kokunda place bakunda kiye wana na ko bomba te bapesa ke bambwa na biso na sima bambwa baliaki voilà. Bon kokunda place bakunda kiye wana na ko bomba te bapesa ke bambwa na biso na sima bambwa baliaki voilà. Bon kokunda place bakunda kiye wana na ko bomba te bapesa ke bambwa na biso na sima bambwa baliaki voilà.